Lengeni ici là, Azo pe sa bana ya président Omar Conseil. Ceux qui le lot comme beaucoup jouer par-ci par-là, beaucoup négliger et si qu'on outil, beaucoup négliger musala o epé ça qui au valeur y va te chiter ça et nyonso ba pesa wana. Mais ce qu'on kotala si la bo aza dine te ya wa loba quelque chose na ba acteur à présent. Mais ce qu'on kaka ba non si la ate yoana. Ba omona Miss Lolo, ba omona Yagola avait incité sexe ya maman Belgique ou avait incité sexe ya Belgique. Ce qu'on a habité par là, bana aussi la ate ya. Nini o ba on va au mutu. Mais eza bien après ce conseil, mais ça li mabe. Donc si la vie na ya ba do diebela kaka. Et ya mabe a diebeli président. Tozala Jerry Kobetox, Tendresse Dibimba. Jerry na Tendresse, bazwa mbongo. Non constaté. Na part anani. Na part ya ndeko. Ndeko ngona ibango ba yoki bino soni te, ba yoki pa bota soni te. Te yango na okende maleme na tati. Ba futa mbongo. Ba ya pour s'apprendre mais ici il peut changer. Bato ba otalanga. Et puis Gérard otalanga. Ayo contredire na tete tendance à contredire. OK. Belvi atina muto ya ofinga. Voilà. Atina muto ya ofinga. Mais vidéo ya ndenge si à l'époque après ça mongo ba défendre si ba péchalov et ça. Soki bakoloba ke Belvi atina bato ba finga, ba sala ba base. Est-ce que base oyo salamaka na matanga papa basila? Et l'équipe auto ça lelo. Mon doigt dima ba publier caleçon ne pas publier chambre des autres. Nzambe lelo na kobana kupa na te na kobana madame le banquier na maboko na yo. Nzambe ye ko la biso ye azo gérer ba banque. Atie ba moyen na yanje pour quoi sa carrière artistique à Belvi. Voilà. Nzambe abosani ke ata ye na mwana libanais okozwa jamais mutu ya Belvi. Bakoki koyiba carnet o ya Belvi akomaka ba film. Na mutu ya Belvi ba yibite, inspiration Belvi bakokoka koyiba te. Yesu les banquiers ont dépendre d'oxygène au yo pesa biso yo fele. To sengi que les banquiers comme ko dépendre na ba oxygène artificiel. Oyo basomba na mbongo. Nde baloba muta mbongo akoki kokwea pe na mukolo moko. Akwei pe. Yesu quand il s'est dans situation mon bongo et puis na sengi ni wana nute na les banquiers na linga kota comment na yeza la douloureuse oui akota koma akofanya après mais akota na nous koma liwa après liwa za l'après yango wana place wana madame Belvi a te biche to moni bitumba ya Davina. Et là, tu as donc, place, il y a des malédictions, apparemment, ils ont ma casse, ils ont bêta, ils ont la. Donc, Moutounio, ça va tout autour, ils ont subi ma malédiction. Voilà. Il y a madame Belvi à lobby, il faut que baba nani oyo ozo fréquenter. Message n'a pas passé. Et là, il y a autant de sa vie artistique à Belvi. Je suis d'accord avec lui. À Obunisapete, à Okokato Obunisapete. Voilà. Ton Jimmy, mais. Et là, il y a l'issue na l'issue. Wani. Et elle a 5 heures. À Otalaboy. Maintenant, à Otalaboy. Ah. On a 25 l'issue na l'issue. Ok.
soko ezala pena yo liwana yo ezala douloureuse te ezala na sa pongi olali okeyapwanyokwa mimingi abeli nini esalika kufa opesa banetemosala kufa na liwana o basala autopsie bamona eloko ebomi yo te amen. Ndeko balandi premièrement botika bebi na mabondeli makambo eza mabe toza bitumba na le banquier je pèse bien mes mots donc azo gérer ma banque ebele wana bitumba na ye belve aza na danger biso sikoyo tosa intervention na les banquiers ya Lola qui est Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. Nebiso to bengiye. Ana banki na Lola acha mbongo nje. Parce que oyo to bundane ana ba mbongo ebele. Befi na komi na ba moyen wana. Voilà. Bandeko balandi bo retenir que bo samela mingi na madame Belvi. Voilà. Parce que to bunda mutu aza mbongo. Aza moi si donc moi ça la ramite à mabe. Baba basimi balé. Basangani. Très influente. Très bien. Allez, te protéger Belvi. Biso to benga les banquiers à Lola. Yaza ya mokili. Na yeba ke le banquier na biso à Lola, oxygène o ya vivre nango, eza ya biso. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Haute Bascule. Et merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bozala Kalango. Na Katia émission, na Biso émission, na Bino. Vous avez droit de savoir. Oye Kambamaka Nangai, topé na CPI de la presse, Darling Love, Oyaza, coordonnatrice na Biso na Katia Haute Bascule, ainsi que na matière famille Libota News. Et merci beaucoup na notre manager de c'est Papa Tigre depuis Texas, que Dieu te bénisse, ainsi que votre famille, papa, en tout cas, papa ya bolingo, papa ya bana ebele, nzambe vraiment à batila yo zalaka toujours na motema ya munene wana. Et merci beaucoup na bafan na biso nyonso ya partout dans le monde entier, ya Belgique, ya États-Unis, Ukraine. En tout cas, vous avez vraiment tellement ébélé na ba commentaire, na ba like, et ça la biso kitoko makasi mingi na famille Libota. Là, je vois la maman chérie, maman Claudine Bokato là, maman José Lousadissou, maman Annie Poutou na mona ki ba commentaire, la maman chérie, ya katana ki kara na roseka. Donc, ezala ki vraiment kitoko makasi na kati ya ba commentaire, tant on attend ka ba commentaire et ça la kanga vraiment bien. Maman Germaine Makié, c'est ya Sylvine Jolie, en tout cas, boza na tellement et belé lama maman Gina Mabia la voilà et na lina bossa na maman Gina Mabia la chaque fois maman Bibiche Kandeya en tout cas boza wana tellement et belé babase nyonso ya famille Libota na pesibino bambote esika oboza, sans oublier à mon habillère chérie Paulette Lisumpa et pourquoi pas à établissement Giante Jonathan de Best Nine et na Ibrahim Soupra Sala les rois des iPhone na batunya so obolingara IGF en tout cas bisopeto lingara bino tellement makasi na ibandeli nanga na lobaki déjà na zanga mokote na zabongo na CPI de la presse Darling Love au toujours vanda toujours sala analyse avec intelligence en tout cas balobi nouveau format saison sèche yango yo donc faut moi Colembe c'est qu'elle est vraiment un peu de douceur avec Darling Love CPI de la presse bien habillée hein. On déjà donc en veste à famille Libota vraiment bien habillée. Je pense que ndenge bozomona plateau na biso eza déjà ouvert yango wana na profiter qui pona salaye ba compliment en tout cas bien habillé, bien tressé, bien maquillé. Exode Mikebi azaka on a sima caméra pour na ko kamula toujours ba image tant on a ça ba compliment je pense que binomo bozomona déjà parce que biso toko sakate bonjour CP. Bonjour IGF chacha mwana suka basongi songi bonjour spécial à Papa Tigre. Voilà. Bonjour à Madame Belgica. Très bien. Ntepeya. Kokanango kweso. Voilà. Et ko ningisa. Ozaka na balelo na makolo. Vraiment. Kolongolelo wana te ko za leader. Ozwa mipepe na ndenge Très et bien. uta na nord et uta na sud. Mais tika lo kwesi. Très bien.
j'ai la conviction que ça va passer. Amen. Et puis autolobi na sia yango comment mitikolo. Très bien. Nzamba yebi ba vie na kombo na. Amen. Merci na yo IGF. Voilà. Ba question eza yo biyano eza yanga et puis o nyoso na uloba a et engagement. Voilà, merci beaucoup. Nazo signaler bino que émission na biso déjà et bandi CPI de la presse vaccination. Nakati wana ya vaccination leçon nini ozo ko apprendre. Malembe par épisode to bandana o eleka kilobi. Merci beaucoup Chacha na vaccination. Donc prédiction oto kutana kati wana na ibandeli tomonaki deux familles. Donc papa mi balé donc basali moi les copains voilà. Il faut bana bango babalana il faut boy. Mais le quoi madame Belfi a caméléon en écriture. Voilà. To bando comprendre qu'est-ce qui se passe. Tout ça là ba analyse to lubaki est-ce que bazo linga ba garder mbongo na bango voilà. Ou bien moi na bango o famille à moi si ba mon la question ka bali pauvre wana donc à cause se réjouir na mbongo moi na bango ou bien peut-être a rolinga moi na bango na bolingwa solo te. Donc tout ça là ba analyse wana melelo et ko talisa biso na 8e épisode à lobby et talisi biso que eza problème spirituel parce que kota là depuis place au Davina Komaki alongwa qui déjà bande de ville a commis donc Kinshasa je crois Kinshasa et puis université malédiction et bandit déjà voilà. Malédiction et bandit na ngambu ya ba camarade Daeli a celle accident au moni et puis place wana madame Belvi alinga te ya bato ebele soki lelo tokota na ba pétrin ebele tokota na ba problème ebele parce que tozara na discernement te. Très bien. Kindo kito ebaka ngona kalake mutu po loka mutu il faut zaka membre ya famille na voilà. OK to bosana même entourage tokoza ba camarade na ki camarade to mona to kabolana ba secret to kabolana et ça na misu ba ke na plus loin boka bwana na péri boka bwana na elamba so déjà la tani elamba na mutu wana zaka déjà ne loko ne moko boye parce que surtout elamba ya wana mona maman so kala donc attendez bobotami na famille boye nenga par exemple na kolibo na la te elamba plasma te loba plasma sombi elamba apesinga ke kokiete ou asombi akomi nango et c'est pédicé tapienga voilà. Donc orori ko lata te liputa na e ororo lata te ne maman biso boko libiso abanda lo bani ne na boti bino bo libu moza magasin mutu na kuzoza na bitumba na e très bien tango yo ko zela mboka boli na mutu ou bien kaboli amitié mo na mutu oh yo yebite yeba ke bitumba na ye ekoko ma pe ye yango wana place wana madame Belfi ate ibiso to moni bitumba ya Davina et là tu daeni donc place nyonso azo kende malédiction apparemment eza makasi ezo beta ezo landa donc mutu nyonso aza tout autour na ye azo subir ba malédiction voilà yango wana madame Belvi alobi il faut oyeba ba nani oyo ozo fréquenter et puis tant ozo fréquenter monde notre monde il y a université voilà il faut ozana nzambe to ozana kisi monde tina kane to moni ya Gino pasteur patron et hôtel Saroné voilà que aux étoiles siko étoile na yo wana voilà ngana rolinga nzambe place anande na regretta quasi c'est peut-être le boko yé parti sans le savoir atiebo donc ils ont déjà signe ma bé voilà oh déjà ba science okit donc ba communiquer déjà ne logo wana voilà ya sali geste ya chabo esoki chabo yo wana na wana ebiseka simba mbunju atala donc bablo mwa bongo au mon avenir OK soki sikoyo ozana kati ya spiritualité te oyebi mamba spiritualité te oke mobimba parce que basine oh madame Belfi otalisa biso ngana na kenda na CFMC et pas maman Olani mais na sambela na tenga sambela na grâce et pas pasteur bani nani Chacha ba genre ya ba sine wana ngona na CFMC on osola na mutu mo influent aisa bi omoni avenir na acheboye mekana ocheboye otala okota pa venir no yo mo on est déjà connecté ou alongoli eloko mo boye yo loko oza blé oyebi na yo ngo vraiment
ozomona yango wana madame bevi place wana te surtout ba université parce que ye aza aigle amonaka déjà très bien parce que na film une vaticination to mona prédiction donc voilà. amoni déjà et puis pour comment ba genre ba film il faut fréquenter université vraiment madame bevi a fréquenté qui ina eza université surtout kutu ina eza mambo ndenge na ndenge parce que eza na ba cours ya concentration vraiment omona okuta mwana musuna ina linga basuki nakendaka une fois boye nakenda oluka professeur moko boye une fois alingi basuki okuti pena muntu avandi boye se concentrer na coin na ye bato basala bacours ya musique exo babenga yango nini donc ao se concentrer ozomona eza déjà ba université oyo mombo ya mabe très bien yango wana madame bevi atei place wana il faut toyeba soko oza nzambe te nde baloba so oza malili te ezala na moto très bien c'est un peu ça vraiment film na biso vaticination ezokende kitoko makasi puis banani eloko moko matop alobe wana apase message moko ya makasi très bien bandeko fo balanda ngo na bokebi eza na makambo mosusu omona na vie na yo luko telema très bien parce que moni nzambe ndati na biso na mokili boye bible eyebisa biso ke hasard epa na ezalaka te mais hasard epa na biso ezalaka voilà yango soko omoni yen ça ne va pas il faut telema maloba nzambe apesi maloba pouvoir voilà omoni ekomelaka bato ebele na bavie moni pouvoir maloba oyo nga azali na mwana na nga obela bamaladi mobo ya makasi beba 3 mois abeli mbasu beba 3 mois abeli pese mais nanga oloba nga na okundo te oza première fille na nga na okunda yo te yo ndo okunda nga na aire yango ekokokoka lelo aza en vie ana bomoe mais aleki na maladi ebele na mwana grand frère na nga na landi asaka fièvre aleka même pas na maladie o nga na lekisa mais tellement nazali na kondima nazali na conviction na otelema na oloba ke nga na operdre yo te voilà soki nzambe permettre kopesa nga na kosa perte te eza neima nde maatopa ayebisi mama étoile omona ça ne va pas voilà donc telema apesi ye conseil mama étoile abimi batuti ye na moto vraiment na moto wana kozwa choc peut-être ko perdre makolo kana ko tout wana yango wana madame bevi azoteya il faut to se réveiller to lamuka komona ka makambo nyonso te olekisango okipete te esami nango eza loi nature to tika kotia loi nature voilà que na loi nature faut na souffrir que na loi nature faut na bota te to moi signyo so te nzamba tinda bota mais bible ezo recommander biso ke ekombe pa na zarate comment to na mokili loi nature la biso ke moi signyo so tende sengela ke maternité ozomona place wana en tout cas madame Belvi a passé message moko na film oyo et puis maman na biso top accompagner na vision na ye en tout cas bandeko bolanda film na bokebi yango na obenga vraiment famille libota pour consommer film vraiment pour continuer na kata distraction makasi lelo obalati biso veste o eza biso en tout cas tokokoma wana na likambo wana oyo ya makambo akolatisa ba communicateur ya famille libota veste wana voilà donc na pensaki nango vraiment butu mobimba na tango na sala la rédaction na nga pona ya na présenter ngwa na tango et puis na tindi la papa en tout cas na pensaki nango vraiment makasi et puis tokosolola yango tokende nanu na sujet oyo eza nanu sur l'actualité voilà tomoni bongo madame Sila les cas qui na répétition ya président Omar ezaki vraiment loko moko ya malamu parce que oyo batu nyonso bazoko s'attendre ezaki ba artiste na biso comédien bazonga ndenge bazalaki ata ke baza batu ba mabeza la mais hypocrisie voilà bazonga ndenge bazalaki donc par rapport à ça tomonaki azopesa conseil donc aîné ya cinéma toyebike mutu aza digne apesa conseil soit mutu akoko pesa conseil za mutu azaka exemplaire est-ce que na conseil wana bandeko balandi tozwa nanu image wana pona tozala na compréhension entre nous deux tozwa image wana exo o ede biso na image wana et puis tokokoba lisusu na kati ya question combo trace il faut ça notre objectif
d'abord le rozo sala sala ngona amna yo mobimba lingango d'abord so lingi le koto ozo résultat d'abord faut lingango dans la motema pio pe respect et l'humilité surtout respect aux aînés et la bénédiction babi mono atosaka ba mikolo za mono akendaka nzamba lingane ba ogeyete so za aime nzamba otongola amen mais so yo za na ogey nzamba otalota o tepa wana boza ba chef na bilote mais so za na respect ya chef te ezala ko ba biloko ka mike discipline biso répétition ezala ki soki di répétition za 8h 7h toza wana soki lelo kombo ekomi ko jouer par-ci par-là okomo négliger esiko wuti okomo négliger musala o epesa ki o valeur yeba ke shit neza pembeni po bato wana babenga yo il faut zo valeur awa biso zai bazo benga biso répétition ba benga biso ba tourner dans le nding na fona za na répétition soki za jour na répétition je ne tournerai pas parce que dans pesa ndako na respect nazo pesa ndako nazo ko estimer ndako na nazo ko pesa ndako na lokumu répétition jour après jour ba répéter à moins que ça na léa moko il faut toujours prévenir discipline so za na discipline te vie ne peut aux discipline te muto azara ordonné azara discipline vie ne peut azara na discipline donc le on senga bino secret et loko za répétition bato ba répétera bazara bata bombe parce que tant on va tio na nzonzi on bet ngai ka travail na bino ngata la bino na tonga ka bino na papa na bino to tonga ka bino Bénédicte Joya oya déjà mais vous avez central pour vous allez pour la deuxième maison là vous allez bana ta bomo na ngate mais na zaka na bino ce que j'allais dire en tout cas nanga ki na bisa bino na d'abord merci na confiance ndenge bolingi ndeko na ngai amour bozo la kisa na soutien parce qu'il y a l'ingabino et là on a quand on sait ngabino na musalo auto zali bato basé belé ba chaîne bozo bota na baptiste bazo bima tongo na poko ko ba champignon mais bozo lo pas ba baku ngati na mebenga ba baku ki za pour rien te abaku kazalaka fidèle au poste et puis azaka muté on est azaka patiente na musala o so boza muté ma moto bozo résultat te bo leka ba bénédiction na bino bo leka makambo belé bisope poto koma lelo niveau to zabu ils avaient facilité na 29e j'ai 29e année à carrière mais année ni oyo sourire au salanga na début sourire ça là qui me shit pe libre pe ya ki pe après ce quoi aussi avec Dieu n'attend ni parce que n'attaki au poste na baki même si ça tarde na zawana bozala motema piyo obilo boza ya lobby ko leka biso amen biso pe tozo pusana to lemba pe fo poto tike la bino pe espace bino ndefo bo bundisa biso bino pe bo humanité bo longwa na jet ke bo itate alors c'est vrai musala o ne mo kisi ndanga te muda ko sa bino to titi moko to ni mo ba vi na bino na mutalo kuta azoka o ezaka kati na yo a masque ko mulika mbikolo ne pelika ya lo kwa ka bouju mpepe ka mkesa nini ni fi. Alors pour être solide, d'abord Adonai. Nous t'avons ça nous genoux ça paye. Nzamba yo kaka. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, wana bouti komo na image ndenge le kaki lo lenge ni ici là, azo pe sabana ya président Omar conseil, continuer la question. Oyo qui conseil je pense. Conseil yo abande ko pe sawana, est-ce que yé moko aza exemplaire? Azalaka exemplaire par rapport ya ba mot par mot soit na phrase ba phrase soit bandaki ko bimisa wana. Merci beaucoup Chacha so na zonga olobi omoni présence na ye nga pe natala ki na tiaka ate que olobi voilà on le bamabe totala ki to mona ki présence na ye na répétition ya président Omar. Ya président Omar. Premièrement si là aza ko passer communication voilà façon na ye ya ko passer communication a donc be fait à ça que président Omar na minute aza ba miniature on comprend ana ba miniature makambo eza sur la toile voilà sérieux to moni si la ye a s'afficher na imba voilà
si la joie qui ton est belé il y a ça BBL a soit ton est belé libanda absence na ye pour à se justifier en haut à côté maman na case actualité vous comprenez très bien ayo luka président Omar oyo aza sur la toile aza na actualité voilà pour Ezanini a joué ne l'euro boé a passé communication je suis déjà de retour mais de retour naza na donc na sama kelele wana naza ne message o alinga passé biso c'est bien bon toye côté ya azope sa leçon morale na ba acteur ya président Omar na kota la parcours ya sila voilà na makambo basali lelo surtout que azala coaché par madame Belvi o ya coacha ye lelo o azala ma chaîne YouTube Belvi appelle ye goût ya ba chaîne YouTube voilà azape na mot à dire ya kolobela ba acteur ya président Omar voilà na landi conseil na ye est-ce que après si conseil en tant que actrice a qui rôle il y a maman conseillère et ça n'a pas plus loin parce que son atale loko ana na mon assis la sur scène oui a joué donc aza maman moko bien a zote génération ezoya pour ça la boete bokene na mabete pour ça la ba ingrate pour ça la boe bozong sa boe chacha mais soki na longoli na ndenge na tie wana parce que ndenge opesa leso na ngana yebi soki na omona ngo asa sur scène OK so na na vie actuelle ya sila parce que biso soto yebi un pasteur avoya kokoma ko prêcher devant bat o mata na ndok na chair voilà il faut d'abord aux exemplaires très bien o le cas déjà na ba nini nyonso ba enseignement voilà on comprend très bien nyonso bapesa wana mais ce qu'on kotala sila boye aza dinte ya kwa loba quelque chose na ba acteur à président Omar oui président Omar amoni eza bien eza bien attends que mbiaka voilà sila a sala succès ana des chaînes YouTube na on comprend ça président Omar pas ko tika ke bana na pe bayoka moi méthode soki sila lelo akomi bo voilà mais ce ko kaka bana sila ateyi wana ba omona Miss Lolo ba omona ya gola azo inciter sexe ya maman Belvi ou azo inciter sexe ya Belvi ce qu'on a habité par là bana o sila ateyaki nini o ba otchana mutu masi la ye na répétition atei biso mais to moni sko ba communicateur na ye o moni place aussi la lobby parce que lobby maman est très important a lobby bien attends que mukolo a lobby vraiment bien atei et puis so balandi ba ko zo moins implice na katwa mais siko tango ba ko kotala entourage tango ba ko kotala ba communicateur o ba simbi vie artistique asile. D'abord, bah, ça va exemplaire. Est-ce que tu crois que leçon morale, si les ça quelque chose na vie à artiste wana? En tout cas. Na génération wana, je ne crois pas. Parce que en même temps, on peut ça bango conseil. Mutu musu so tala déjà pour ni otika ya gola finga makasi bo. Otika mida ya kosi ya madame Bevike achela batu ba poison. Mais elle a se manifesté en motin parce que bayambi mutu aye azo la sabango nzela voilà ce que yo te abatu ba se poser ba question est-ce que côté yo te abatu ni en moté moté que ça n'est fait en tout yango na oloba na source na question na yo voilà si la yaki pour azonga sur la toile ayaki kaka il fallait accoler nani président Omar OK au président Omar monsieur Google autouna c'est qui Omar Kabongo aza sur ma miniature le titre
C'est toujours monsieur Omar Kabongo. Yango wana sila yaki. Donc mais eza bien après ce conseil mais sali mabe. Donc sila na vie na ya bando diembela kaka. Ya mabe diembeli président Omar. Likamnene boy. Mais ko lukandeko na ye. Eki ko lukandeko na ye kaka. Et sali mabe au petit conseil. Donc c'est émission le vendredi. Dimanche tout le monde a sorti médiatique et ya gola finga Miss Lolo finga nani esa finga mida finga. Mais lelo yo bandeko nyonso ya cinéma presque bandeko cinéma bakomi ko latisa famille ba communicateur ya famille Libota ya Madame Belleville chapeau ke bango nde bayaka ko finga bango nde bazokabola bango na bandeko na bango parce que tozongisa moi CD Sima nakolanda émission moko boye Christian Shoga ayaka koloba ke bazalaka bien bazalaka na bolingo bavandika boye pou mutu akomo otinda batu bafingela ye batu par rapport à ça to monaki Christian Shoga bandaki ko s'apprendre na Madame Belleville. Tu es kota la sortie médiatique ya Theresia, ya Bijou Lara, ya presque bande comme sous ba Ibutu. Baya koloba kaka même langage. Mais pendant que côté na bango pe toyebi oele kaka. Mais lelo oyo bazui veste na bango balatisi yango famille Libota. Chacha na question na yo na olingana zonga. Na bengi ba pesha love. Oui que ba pesha love lelo ba exista li sou penza te. Ba pesha love bando swana na batasi la poigne. Wana oui, Madame Beva zaide na ba fan. Mais base ya ba communicateur les allait nanté. OK. Mais si la zalé na bango. Maintenant, nous allons qui s'imposer TP. Voilà. À l'époque. Parce que herbe péchalov ba oswana. Tozala Jerry Kobetox, Tendresse Dibima. Jerry na Tendresse. Bazwa Mbom. Non ko sa te. Na part anani. Na part ya Ndeko. Ndeko ngo nani bango bayoki bino soni te bayoki famille Libota soni te. Te yango na okende maleme na kanisa. Bafuta Mbom. Baya ko s'apprendre mais ici péchanga. Batu ba otalanga. Et puis Gérard otalanga. Ayo contredire na TV tendance ayo contredire. OK. D'ailleurs wana bayela ka Jerry Kobetox na Tendresse Mbongo. Et puis ba bengi ba émission ba ofuta. Leke émission ba ofuta. Lelo ba ocha Belleville ke ou Shoga ya oloba ba vandaka bien Belleville na ye. Parce que maramo na oloba tout le monde a yebi yango awa. Voilà. Net ba sala ba jeter. Wana famille Libota. Walo ba exode mike bina comprendre tene ba famille Libota et comment la guerre n'a pas les abakou. Voilà. Parce que guerre ezala ya ba pesha love. Yango moni et ça mutumo ayeko loba Malika que nani ici la teka boko. Voilà. Et pas Belleville. Ayeki peso ko loba ke Belleville ayiba ici makolo. Voilà. Yé amoneli yango ke na ndenge ya guerre. Mais en vrai dire, les ana ndenge guerre te. Voilà. À l'époque, Irsil a sali filmé Irsil contre Péchanga. Et ben non bêta déjà. Irsil a zali makasi na production. Voilà. Aye à s'imposer. So les lobbies sont aux bagou. Il y a aussi connaissance na manager de l'X papa. C'est grâce à Irsil Péchanga. OK. Attends ça biso que so za valeur mobo faut za na manager non za wana pour na manager. Très bien. Oza d'abord un protégé. À l'époque, Irsil a tchaki ba mal à l'aise. Producteur pour bien Irsil faut contacter manager. Voilà. A discuter cacha ya Irsil na manager. Non mon psika guerre wana e bandele laka. Mais ce qui Christian nani comment on est Christian Shoga. Alors hôtel ça que Belleville na bandango. Nous
et bandele est pas si là. Donc on en est pas si là parce que Moutounion ça n'a pas sa défense. Voilà. Meurtrière Koutou. Ba sambi ça y est. Voilà. Maza na droit avocat. Voilà. Mais ba yebi ka bomi Moutou. Et ça n'est pas pe na si là qui n'a pas sa défense. À l'époque, a fouta qui peut ba journaliste bon. Mais lorsque et là que ça l'a raqué a gagné ba Péchalov. Hier on a travaillé sur communication. Et puis Péchalov on a travaillé sur ba fan. OK. Moi est là ba Péchama. Péchama zara na ba communicateur à l'époque. OK, très bien. En tout cas, dans des missions, on a beaucoup de travaillé. Pourquoi? Balouka Géry, pourquoi? Géry assez normal que c'est surnommé. Chaque Congo, il y a des comédiens. Voilà. Si on finit mon théâtre, on va défendre. À l'époque, je rentre dans la comment on appelle? Drapeau. Ah, au Bunda. Donc, si on met un artiste et comédien à Zanayo, voilà. Alors, ça, c'est leur émission. Parce que Erwan Algérie, avec qui les colons, il y a des journalistes belés. Vous comprenez? C'est quoi? Il y a un et l'autre police, ça va pêcher alors. Ok. Gérard dit, en plus, Gérard dit, il y a un argument. Alors, c'est que, il s'est là, ma bé. On se le dit, bateau, bah, il histoire, bah, il ok. Na go ça semblait na marabo na question oyo na lukana protéger Géry non na relaxa ba mi balé ba bande ko nanga mais loko bango ba jouaka très bien et ça c'est que Erwan ezaki Belleville voilà so comment ba rozwa veste wana balati si Belleville et puis balati bata Belleville Belleville c'est à monaki titre ya film ana bo ete ngai Babi eza na sœur Marie-Hélène na mone mutu mo akomi yango eza na pasteur Didier te na sœur Marie-Hélène OK oyo Belleville aloba comment bozo veste na bino ya makambo mabe aloba na mamilo ola tsanga ngo voilà yango aloba ngo kala il y a déjà eza film je crois en 2023 ou 2024 ne bandeli voilà mais lelo e obima en 2025 bazo veste na balati Belleville bakola tsanga Belleville parce que ma bébé là na ba cook na ba Péchalov wana wana ba mida bazo exister te banani ba exister te vraiment soko za vrai ya mutu ça ka vrai ya mutu très bien na banda ozongisa jenga faut yebaka boete soki bakoloba ke Belleville atindaka bato bafinga basala ba base est-ce que base oyo oyo esalamaka na matanga papa basila eleki oyo toza lelo moto andima bapiblie kaleson ne bapiblie chambre nene eza désordre po excuse nga peut-être nene nango bakaleson etsama vraiment et puis ndeko wana tozala ne bien alobi ke nga sali ye moko siko eleki base kaka po Belleville lelo akomi ko soka sali film a s'inspirer na kata sur scène alobe lo mo a s'inspirer bino ko commission que eza mabe eza jeton koloba eza jeton na muto asala base a s'exposer nda kuna bango eza sanité pour un succès mais Belleville sur scène ménopause sa mobile na fongoli mwa oyo indi on va m'en wakela mais ma destination c'est dans ma tête oui artiste a jouaka ne loko nyonso eza tout autour na ye très bien mbwa zalaki wana pe abandonga mais jouer na mbwa voilà na ma fongoli mbwa oyo M sur scène mais fait ko ba couper te azo imsa bango ke azo passer message que moi azo déranger voilà avant entrer par Serge non on se comprend mais tango bango bakoya nga ezaka na ba tosa émission mais non signaler déjà exode na memi combat exode le roi na opé exemple mais nazo signaler que il y a quelque chose oyo ezo se passer wana otala on comprend les amis on a besoin jouer na mbwa mais to koyoka likamba mbwa ko bima awa vraiment parce que moi soki nenga asa ako déranger ou peut-être aso tambola mutu mo ba banga mbwa akotsa bango na distraction vraiment mais bango ba yo otalisa ngo ke ezambwa ke là donc on a chité na question na yo
Belle-Vie atinda muto ya kofinga te. Voilà. Atinda muto ya kofinga te. Mais vidéo, ya ndenge si à l'époque après ça mongo ba défendre si ba péchalov et ça. Ah. Ngamo naza témoin vivante. En tout cas, molo tozo komana suka ya émission na biso CPI otalaki émission ya Ndeko Vincent. Oui. Par rapport à ça, c'est leur compréhension na yo retena kinene. Bon, on a retenir que au sa carrière artistique à Madame Bevité et puis on a retenir que dans le passé à la Kisara Biso que a un problème na Madame Bevité. Voilà. Est-ce que a un problème personnel à retoucher vie artistique te ma retoucher vie privée Belle-Vie? To meke un peu analyser on a. Na lingo kota mingité o yambanga soki makambo Vincent a lobby que salami bongote. Parce que Vincent Yotal Sabiso aza partenaire à Sila en vie. Voilà. Mais babetara toloté. Et quand on se sima, ndima batindi ko na mukongo ememo liboso. OK. So mabala kute bota bane kabwana. Président de la République manane Sila. Mais azaye na kati ya bokonzi. Azana moyen nyonso pe ya kokwesa pe. Vraiment. Élection ça la maté. Mais au moins suka mandat ça ranini et sili. Donc ça a trop sûreté. OK. Message n'a pas passé. Et loko ya hotel ça biso au sa vie artistique à Belle-Vie. Je suis d'accord avec lui. A obunisa pété en kokape obunisa té. Voilà. Tonjimi mais et loko isa lisu na lisu. Wani.